Tokotala Mama na papa Michel Mayabou émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. Tokotala mama na papa Maman moko rassembleur, les a facilité pour perdre maman ya boboto boye, maman ya mutema munene boye, maman ya compréhension boye. Azalaki toujours na qualité na yoto ebelaki makasi ya rassembleur. Abandai ko sangisa kati na biso ba problème ezanga raté. Mais qualité na ya munene ezalaki ko tia kimia pe ko sangisa bino bozala lisanga. Et mingi ko rappeler na bino maloba ya papa Alain Moloto que voilà bosala boye. Vraiment c'était une conseillère ya makasi pour na biso bagael. Donc émotion eza makasi. Merci beaucoup. Moi difficile, mais avec toujours wana après au yoka, après au sangisa. Bon, Zamba a décidé tout ça en tel qu'on mais tout union biso na so honorer bagael nyon so outi msusu bauti bombo msusu baia parce que on a perdu une mère quoi. Donc ton bon c'est papa c'est une chose, ce que votre bon s'appelle maman, c'est pas évident.
Voilà, tout ça, attends, pas juste pour le moment, tout Garnet! Garnet! Non, c'est mon loi qui est là. Côté la micro na sac. Kuna banijipa president César na. Okendete. Sia baba leka. Kota simaya. On filme les nions, on tourne des salons et pamba. Et là, non, c'est des équipes à la porte. C'est pas la porte.
y va. Ouais, on y va. On n'a pas si, je crois que le plus important, il y a roulé la maman, puis à vous atterrir. Moutona Moutou, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'ils ont vraiment air et un discours où on était. Adorons l'éternel au Batubazela, Katilelo, frère Franck Moulaji. Et Kenda Wapi, Badinaba Monarabino, après année. Solango après Matanga. Après Matanga. Hein? Solango après Matanga. Merci. Merci beaucoup.
kotala bamama na bapapa. Michel Mayabou Bilenge biso nyonso Afrika na Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse.